bonjour. Dans le temps où écoute la bino dans pays étranger, tu es mbang na bo lobi la bino makambo zo le kanaki ça la minute na Congo, na ville na biso ya Congo oyo to bengi marché ya central oyo ya Congo Kisasa. Ba tu ko kata policier mutu disons na ndenge to keli ndenge to bengi li na ba enquête to sala kana ba chaîne de boyebi. Policier bakati mutu. Banane bakati mutu. Disons na batuya monasengi. Tu évites pourquoi bakati mutu, pourquoi yon tozo loba Congo to komi wapi toke wapi bino moko bolanda émission bolanda ba image ndenge za ko tourner bena wana yo pourquoi il est comme ça, hein? Tunga. Yon toujours le bas. Tout ça comme bomana. Congolais on a bakati mutu. O bakati mutu. To éviter ba Rwandais, ba tout o ba Zaïwa. Ningi to keneli na ninga susi, na ninga pasi na ninga tout. Nesi ba soda ya monasengi. To éviter monasengi azali ko venger pour na ba soda. Ozali ko venger pour na colonel Kanyama ndenge asali ki ba onti wana nyoso wana tokoyana male mbito kokoma wana yon to nto koma susu na deuxième page oyo ça se passe avant to koma na édition ma to kende nazo ba susu te pourquoi lelo ba musicien tout ça koyoka te to boyite contrat na yozui mais peuple congolais ba boyi solo là mon frère solo là ba combattre pe pas solo là to bomanate parce que tout ça kotika banguna bazo kota na senase voilà c'est ça yo moni tout ça ko kende toujours na kokoba na maso na biso ya bana Kisasa pour na idéologie oyo tozomona président alingi biso te biso lingi bon yalabi atiki mandefu pona système oyo toki asimbi biloko moto oyo nexara nzoto to éviter ce que c'est solo parce que babi wana mandefu ndengwana ezaka kosenga na moto oyo aza na zamba mais yo président ce que ça na style ya kokata mandefu to éviter ce que comme Kofi nyonso wana tozokende yango na bo nyonso oto neto loba eza nini Congo toza wapi lelo toza wapi toza kobomana toza kofinga na surtout eloko oyo to bengi ekila ya Congo premier champion ya Congo eza nini tolingani te ndeko oyo azolo bazali ndeko na bino taki parti abondance parti libondance oyo boyebi na kata chaîne NG4 cadence info.com tola nanu moi une minute oyo ya soda bazaliko kima na mbangu na pusu bato bazako ganga ez mawa oyo nezalaka toujours toza ko remercier bato bazosala toujours un plus na chaîne na bino NG4 cadence info.com comme Alain moins Mireille moins babi Patou Kapangala Freddy DVD Mutondo pourquoi pas Renate oyo azali chroniqueuse na bino na kata Kisasa na yemoko maman Sandrine Mbala oyo azali maman ya solution na kata chaîne na bino oyo bolanda kaye pourquoi pas Abel Star et Abidjasi baomba simérégie ya kata musala Amanda la recherche oyo boyebi Maya Efo ngo na nyonso wana bazosa toujours promotion na kati ya musala oyo to bosanité pourquoi pas pasteur Daclo et apôtre Kerok Kokoba pourquoi pas balobi yemoko maman Anna tolo na se toi toujours ensemble pasteur Djeboula ba pasteur toza wapi lelo na Congo tozo kufa prière eza wapi ngana betisete bientôt nazo banda sujet ba pasteur ko tuna ba pasteur idée nini ya ko prier kala bato ba bonga idée nini ya ko prier bato bazala bien mais prière o ya bino nyonso bosangana eza wapi na ba faux na o ya malamu tande bakati mutu bolobi nini nyonso eza nini bolingo ezalité il y a un système qui a toujours malé mitokoma Congo za biso Congo za na prière Congo za na bolingote Congo za na nyonso na habité siko prière ngo ikozo s'attendre à ndambo te peuple congolais oyo nanga kana senga na bino
tolingana pona kongo na biso est en avance parce que poto elo morisate l'équipe biso bien le côté hein Congo hein habité vraiment si vous comprendre on a lobby ils appellent implicite na ye pena pona ko pesa société mais ko formuler ndemo implicite pona congolais tolingana tala ndenge soda bakati ya mutu tala ndenge siko na kata Congo neto ba siko ya te lobby o nabi sikoyo to ba tolukaka information na succès pour notre tamsager musala oza ya biso pour notre tamsa yango voilà le rondanga ki na sebino yango wana pour na bozala toujours branché na carte ya NG4 cadence info-promo.com. Pourquoi NG4 cadence info-promo.com? C'est la chaîne oza go pesa musala kitoko nani to mona ka maman Sylvie Makaya ndenga lobaka toujours babineza la kaka zina kusu ndenga lobaka toujours chaîne o na ngango mingi bongo yemo kuma tondo chodo ndenga sala Rachali mososo venanga nguya boza ebele Racheli la main d'or batona toujours balinga Rachel no etambola pourquoi pas babi nyoso yemo ko lisusu moto wa pesa ngai conseil mingi comme on a lobaka mingi masana ngai ndeko na ngai yemo ko mathématique calcul Redi Kumba take serviteur de Dieu yo yebina nyoso o tambolaka NG4 za bino pour na masolo et tourner yo babi Luzi Jalakanda azawana take sécurité Sylvie Mboise yo yebi mama to bosanité na kata mboka oyo ya Lille ati mundibu yemo konde kona ngai ocheteti le ozitambolaka na lo nango bolanda mingi chaîne bino bozala abonné na NG4 cadence info-promo.com mais to bosana te nani susu bébé Makwiza bongo nani susu beya mienzi boza ebele na chaîne oyo bofesa biso soutien pour na musala tambola merci na oyo lelo tongaki toloba ko sukisa bino pour na lelo yango wana bolanda mingi bato oyo balingi nzambe yaonde mokili zotambola parce que tolinga lité na Congo soni to ebite soni na mo ekomeni